Pona masolo ya culture ya Congo oka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous les alati pour ma campagne à la bien, mais espérons que vous alati et aussi la nzamba au idée sur vous alati ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele eyokania. Après toi, tant que tu fais ça, Papa
Jonathan, kuna okota mtu. Azala. Dala. Kuna ta okota mtu. Sur la formule ya makasi.
Tata Nzambe na biso ozali o likolo ozali kotonda yo mpo na moma oyo olobi ete kati na biso na liwa ezali kaka na pa moko. Cela veut dire atako biso tozali na bomoi toza un pas ya ko rejoindre ndeko na biso Lisli. Bongo na moma oyo tolingi kosala recueillement tozali kosenga ete yo Nzambe o dirige Nzambe na ngai séance oyo tolingi komona loboko na yo kosalama katikati na programme oyo. Nzambe nyonso oyo yaka na monguna satana tozali ko exclure yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tondimi eto yoki biso tobondeli bongo kati na kondima na kombo na mwana na yo Yesu. Amen. Bande kobana na Nzambe na kanisi tokozwa tango penza mingi te. Tozali kosenga na pasteur Dédé ko yeba ko sunga biso na biographie a préparer ngo déjà
tozali kozwa mwa maloba muke na koyeba kolendisa libota na Nzambe oyo ezali na kati misika oyo. Libota oyo esangisi biso awa ezali libota Tanga. Ye moko porteur ya kombo azali lisusu te, mais azalaki pe na molongani na ye. Molongani na ye Marie Bomponga oyo azali vivante oyo atikalaki na bana. Na katikati na libota oyo bana babotamaki, mais mususu batiki biso deja. Lokola oyo Lisli azali kotika biso na ntango oyo. Mais eloko ezali kosala biso pasi ezali ete bana oyo bakoki kokunda baboti oyo baboti bango bazali kokunda bango. Ezali pasi, ezali pasi. Nanu mwana oyo akoti libulu te. Tozali vraiment koloba lokola basali na Nzambe oyo Nzambe apakola mafuta oyo apesa fongola oyo aloba ete oyo ekangami na se ekangami likolo, oyo efungwami na se efungwami pe likolo. Ona koloba ete tozali kotelemela nguya nyonso oyo ezali kobundisa descendance ya Jean-Marie Ntanga. Tozali kobunda, tozali kotelemela yango. Soki ezalaki problème moko biologique, Nzambe aza capable ya ko changer yango. Soki ezali problème moko spirituel, nous mettons hors d'état de nuire l'esprit nyonso destructeur. Et que la mort s'arrête dans la famille Jean-Marie Ntanga. Ba batikali o biso toyebi. Tozali kokanisa Paulin Tanga. Tozali kokanisa Rosita Bolumbu Tanga, Boponga Tanga. Tozali kokanisa Pepe Tanga. Tozali kokanisa Jonathan Tanga. Tozali kokanisa Père Flore Tanga. Tozali kokanisa Jetou Tanga. Peu soki Tanga mususu akoko zala quelque part. Makila na Yesu pe isipaye. Bakola bakoma ba mikolo. Basimba nzete. Ba parents na bango ba pleurer lisusu te koloba ete Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Nzambe a fortifié. Tout d'abord, Mama ya oyo azali kotika biso. Bandeko oyo pe batikali. Nzambe apesa bango ba moyen. Nzambe lokola bango bazali bandimi a soutenir foi na bango. Bamona teke bazali bango moko. Baebete Nzambe azali akuapuye bango pe ako soutenir bango. Mpe tozali kotika ndeko na biso Michel Kanku katikati na mabuko na Nzambe. Nzambe abatela ye. Afongolele pe banzela. Poye mokumba atikali nango eza mokumba munene. Pona koboko la bana oyo. Pe biso Lingomba famille bandeko wa musala ba connaissance nyonso tozana kati nisika oyo tozana devoir ya ko prier pona tina bandeko nyonso bazana kati nisika pona tina na famille oyo ezuli kama e pona yango tolingi kolendisa muke pona biso totikale na bomoi lilendisi biso na biso ezali na katikati na mukanda ya Psaume chapitre 150 dernier verset na yango et le biete oyo ezali na pema ekumisa Nzambe. Pourquoi tolingi ete tozwa toli oyo
tozali kozwa toli oyo pona koloba ete un jour sera le jour oyo tokozala kaka biso moko liboso na Nzambe lokola sœur na biso Lisli na moment aza kaka ye moko eza na mutu moko akondima te bakende naye na libulu na mokolo ya lelo même valise na ye eboyi même bakamarade na ye bintime na ye même ndako na ye eboyi aza ye moko liboso na Nzambe biso toza na elike te azali mondimi mokolo moko biso soki tosali malamu tokokende kokuta ye penepene na tata mais biso totikali quel sera notre rapport liboso na Nzambe soki tolali lokola alali boye okoyebisa Nzambe nini ndenge nini otambolaki na katikati na mokili makambo nini yo osalaki na katikati na mokili parce que un jour ndako na ope ekotika yo lokola etiki Lisli un jour bana na bakotika yo lokola bana Lisli batiki Lisli un jour famille ekotika yo lokola biso famille ya Lisli toza kotika epelelo elingi koloba ete totambola na motindo ebongi liboso na Nzambe Nzambe batutelaka ye tolo te na sens négatif Nzambe batiaka ye tembe te il connaît la durée de ta vie bajour ya vie na yo to ya vie na ngai ayebi yango yango wana esengeli ete totambola na bosembo liboso na Nzambe bongo mokolo ya rapport na biso oyo tokozala biso moko oyo tokozala na kati ya 6 pièces parce que ici yake 6 pièces eza na libaya moko na se libaya moko likolo libaya moko na pembeni mususu na pembeni libaya moko na makolo libaya moko na inyake c'est 6 pièces ici oyo ekotikala camarade ya libela Lisli un jour yo pe kozwa pe 6 pièces na yo mais rapport oyo yo kopesa epai na Nzambe ekozala ndenge nini lokola tozwi lilelisi oyo elingi koloba ete ezala mama tanga na famille na ye ezala frère Michel Kanku na famille na ye ezala biso nyonso tozali awa soki tozali kolela toyeba ete un jour sera le jour oyo biso pe bakotuna biso kotuna oyo epai na Nzambe tika ete Nzambe oyo apesaka kimia apesa kimia na katikati na mbomo ya moko na moko pe service oyo tokosala esalama na kimia tita tokokende kokunda mwana na biso na kombo na Yesu amen tozali kosenga na chef de centre na biso le révérend pasteur Gaston Salambote kosala prière avant que tozwa biographie pe toyeba kosala recueillement liboso ya ndeko na biso Nzambe papa na biso oza Nzambe malamu obokisaka eloko na tango na yango boye lelo Seigneur na nyonso toyoki ekomi tango oyo tolingi kokende kotika mwana na biso na lilita yo oza Nzambe oyo kobatelaka libota oyo ntanga mobimba ba oyo batikali Seigneur na lolenge toyoki yango ete biso pe toza kati na kondima tolingi kokende kokanga basinga nyonso balien ba contrôle nyonso ya libota oyo ntanga yawe tolingi kokende kokanga oyo ba contrôle nyonso bazali kosala soki ezalaki na ba pacte oyo ezalaki signé contre libota oyo lelo Nzambe papa na biso toke ko détruire na kombo na Yesu Masia yo za Nzambe na bomoi Biblia elobi ete ba oyo bazali ya ngai na kobosa na bangote na kozala na bangote suka nekeke yawe okokisa pona ba oyo batikali yawe soki eza na kombo moko bakoma na poso ya njete na poso ya etabe na poso ya nini na poso Seigneur Dieu ya nyamazamba
batia babwaka na ebale bakoma na bwatu batikala kokoma likolo eloko songolo na ntango oyo nake kokanga ngo na kombo na Yesu Masiya. Libération ya bana oyo Seigneur ya mama pe libota mobimba tobonzi yango bobele na maboko na yo. Kimia na yo eleki ba kimia nyonso Seigneur avant to le kanare kaima to kena lilita yawe kimia wana eumela kati na libota oyo nazali kosenga te kimia oyo bato bazali kopesaka me kimia oyo yo bongisaka kimia oyo Nzambe papa na biso tangu yango ezali koya elongo na yo mitema ya bato penza ezali ko sentir ete yo ozali kati na biso yawe totondi yo natiki eleko etikali kati na maboko na yo ezala biographie ezala recueillement Seigneur Dieu moko na moko koleka kotala mbala ya suka Seigneur Dieu mwana na yo yo ndejala kati na biso tambolisa biso ebadeli pe suka na kombo Yesu Masiya nde tobondeli boye amen Amen. tozali kobenga pasteur Dede soki azali Pasteur Dede Ya Mowei. Ndeko oyo alali kombo na ye ezali Ntanga Molumbu Lisili abotami na Kinshasa un certain 17 juillet 1984 azali fille ya papa Ntanga Mokalo Jean-Marie pe ya mama Bopunga Marie Ntanga Lenge babengaka ye abotami d'une famille de 9 enfants ye azali 6e de la famille azali pe mwasi ya libala abalanaki na mobali na ye ndeko Kanku Michel oyo atiki bana sima na ye au moins 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Voilà l'essentiel qu'on allait donner. On a Lisli Otolinga Kimi Lelo Azasuna Bisoke. Le Pessinzambe merci. Nanyon Sokoyi a Evina Bokotisa. Kombo na Ekumisa. Amen. Merci beaucoup. Zana Likamusus peut-être pasteur Abosanaki. Yebe ndeko na biso Lisli azali mwana oyo atangaki baboti ne batangisaki ye. Azali diplômé je crois na commercial je crois na sciences commerciales. Azali parmi ba fio ba bimaki ba lauréate ya première promotion ya école ya munene oyo bani na passe na biso na Saint-Lucie. Ye bango bazaki na promotion na liboso ya komisa ba diplôme liboso na kati na passe. Donc Nzambe abatela ye. Amen. Amen. Tokoki kosungama po ete toyeba ko kosala recueillement na kasi ke basantu bazali awa tokozonga biso nyonso boye Olimisa muke papa ni koloba Olimisa naza kokamata parole na nkombo ya famille ya tata ya Lisili famille mobimba na nkombo ya bango to regrette na départ na ye ndenge atiki biso lokola naza oloba awa ezala na mboka baseremoni oyo ekosalema kuna nakanisi makambo ekoma bakotransmettre yango akenda malamu alanda bankoko na ye ndenge bakenda alanda tata na ye alanda bandeko na ye tozali na likambo ya koloba te ezali nzelo ya biso nyonso Lisili kenda malamu. Amen. Hein? Amen. Nakansi ndenge tozali awa tokosala recueillement. Tokobanda liboso na baninga ya Papa Michel
Kanku oyo asalaka na ye soki bango basilisi bandeko na iglesia bakoleka mpona kotala bandeko iglesia bakokota esika moko na baconnaissance nyonso mpe nsima na yango la famille va clôturer mpona ntina ete toyeba komema l'église. Ok, tokangi sikoyo. Bouger.
Ah Jésus. Ah Jésus. Ah mon Jésus. Ah papa Jésus nanga. Papa Jésus nanga futika. Yes. Yes mon Dieu. Familia bachaki ordre bien mais babebi ici. Tombola côté wana. On a prince. Voilà pourquoi encore et tout à fait. Bouger qui a bougé, hein? Chef, bouger qui parle, bouger qui parle, bouger qui parle. Oui, viens, Simba. Chef, aïe, tu vas essayer. Bata, ne bois pas. Bukati. Concentrez vous.
moto autaki na mabele akozwa kaka na mabele. Toza na bamo ya koadresse epai ya mowei lisusu te parce que papa représenta famille alobaki ntango tozalaki na recueillement kuna biso tokolobaka kaka boye ke Nzambe abatela molimo na ye. Amen. Vous avez quoi? Pas ou exact? Pas ou. Soit pas ou tu espace ande siko botika po babwaka mabele. Mabele yango tozo. Ta place va perdre batelemia. Ya mwana kuno. Ka place za wana. Na tsina sima na yo. Ataka fasi kuninga. Aka semba. Isli utaki na mabele. Kozongi na mabele. Yo tchata pa. Maneli. Maneli. Dela. O kriti wo bina. Aso bana ndabe abota na buti agitana agichonga. Olumbo oimasko mawo. Kitana na bo. Osape ko mawo. Bo mena wana na ukundu apa na apa. Ohaka wala. On a vu des anzela ya biso nyonso atako yokei très tôt mais tika ete molimo na yo epema na kimia Odavo mbonga ko Tanga bolumbu lisili. Ok, ok, tombonde là. Massa, Uma kritiko. Nzambe na biso ozali likolo. Kopesa merci parce que obandi na biso kwa combination na biso. Nzambe tokomboli mama oyo wana tokomela suka ya seremoni kotika mwana na biso na maboko na yo tika esika oyo ebulisama sécurité divine etikala na esika combien bayaka na molili bazwa mabele meti ete ange na yo nzambe akampe na esika oyo chemin de retour na biso batela ndenge oyaki na biso na kombo na Yesu amen.
Banana rose, banana kukoma wote pembeni kwa kanwana. Kusema kama masa. Kote wana kule wewe batezi. Kana usiku. Zama mtu zana. Sasa hapo tena. Ana pesa kiasi. Onela ikasi.
consommateur de guichet. Oui, dédié au bois des bouteilles de quai de 2700. Oui, contribution fondation de 2000. Petit quartier de meeting de 1500. Oui, maman Jenny, c'était moi. Oui, papa Blaise, y'a maman Francine. Ouais, gros bébé de la poisson. J'ai mis ma ibele. Ouais, mon nigga Zini Koumi. Ouais, mon bien.
question. Zambi wani. Petit évêque à l'église Zambi. Tu suis parti dans l'église. Bandi minyoso batondi na kivuta na kari club Zambi. Zambi lole. Zambi nazole la poto zozo parti dans l'église. Baba rezongi kibute tondi boy. Kibute tondi boy Zambi lole. Baba ster boza wapi to suis parti dans l'église. Bazo finga biso oto zanga kambogo ya mabozi. Mabozi nyonso kena kibuta Zambi. Mabozi kena kibuta. Mabozi kena kibuta Zambi lolo. Tele ndenge bara kibuta tondi Zambi momoyo. Yesu anye, Yesu anye. Yesu anye. Zambi pesa ngafongola tokanga lisusu baba. Monga mabozi silina kibuta. Tosi perdi n'église. Bandi msusu naba intercesseur bayena kibuta. Bagena kari club. Zambe tozangi bandi mi. Ba pasteur boza wapi mbongo esili. Tele bandi mi de batondi. Kibuta tondi boy. Kari club tondi boy. Babare tondi Zambe. Zambe butika nganalela. Butika nganalela. Zambe. Bandi mi bagena kibuta. Zambe tozi perdi n'église. Zambe pesa magasi. Seigneur aide-moi. Seigneur aide-moi. Petit évêque mukuna l'église. Petit évêque mukuna zolel. Seigneur aide-moi. Kimbute tondi. Kimbute tondi. Le localité à poko bandi mbazate basolango. Kilité à poko bandi mbazate basolango. Zambe na ba protocole ba ki église. Na église na ba ngwe ko kimbuta za. Na kote ya nini na poko bandi nyonso na kimbuta. Seigneur aide-moi na zo bandi mizambi. Bamsusu bazana nganda ya bombe. Bamsusu bazana nganda ya bombe. Bamsusu bayena kimbuta. Bamsusu na nganda ya diam. Zamba lolo bandi mibasili. Sutunjini bazoso ba DJ na vale koleka nga pasteur. Na kimbuta bazo ka ba DJ na vale. Biso ba pasteur to na vale rite. Zamba la mnoko nini zamba. Mungu wangu. Zamba nalili pasi. Mabonze kokota te. Mabonze kokota te le loto superti. Ekota ka 18,000. Mankama le lo zamba na kozwa 5,000. Yesu. Lelo na kozwa 5,000. Nanguluma Zambe. Seigneur aide-moi. Aide-moi Zamba bongo aide-moi. Mon papa aide-moi. Chilobo aide-moi. Chilumba aide-moi. Zamba kwetu. Ni wakumi kuna Yesu. Edenga Zamba lolo. Nakolela lisusu te. Nazobimisa bango na makasi na baba. Nazwi makasi. Na moni mundi minanga na bar mana zwi problème za. Soki na kuti mundi minanga na bar mana zwi problème. Na kubuka na ba vitre ya ba. Mundi minanga ko kikokota na bar te. Satana yo. Na kutana na yo boy na beto makufi Satana. Satana nani abota yo. Mama abota yo bokufa bino mibale Satana. Wavute bango na bilengi ya dringa. Avute bango na bilengi ya kwite. Boyoka kanini Zambi. Bajani garso babeta kambunda bakeko mela bombe. Nani akubeta mbunda na église. Naba kuluna bake bombe. Zambe mutasali bomba kufa. Mutasali bombe zwa mulimo na ye. Zwa mulimo ya mutu wa bombe. Abebisi génération. Mulimo ya bombe. Na bengani yona kishasa mulimo ya bombe na ligote na kangiyo. Ba frère ambunda bazali susute. Bakeko mela bombe. Intercesseur bakomi banani bakumu chuchu na kibuta. Bakomi banoyo balataka ba mini. Aide-moi Seigneur. Force pesa makasi. Na komone Yesu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. N'arrêtez tout esprit yabambe. Yaba ujana. Yaba gumu chuchu. Ya mlimo ya mafolototo. Ya mlimo nyoso. Oye zali kolon zamba bikam. Mlimo ya mafolototo. Na mlimo ya songo. Na kangina mlimo ya songo. Mlimo ya songo. Nicolas Bach. Au nom puissant de Jésus.
Nzambe ede mutema na ngai. Mutema na ngai soki. Nazwi perte ya makasi. Oh Nzambe. Nzambe pesanga mulimo ya Samson. Mulimo ya Samson ya kubuka mutu nyonso amemba ndibina ba. Pesanga mulimo ya Samson. Mulimo ya Samson. Nakende ko beta ba DJ na ba barman. Pesanga mulimo ya Samson. Mulimo ya Samson kota na nzoto. Mulimo ya Samson kota na nzoto. Oh, mulimo ya Samson. Kono mulimo ya Samson. Mulimo ya Samson. Mulimo ya Samson. Oh, Zamba lola. Ya iyo Zamba. Mulimo na yo ya makase leki ya edingwe. Pesanga mulimo ya Samson. Nazokende ko beta. Mulimo nyonso. Mulimo nyonso. Ya mafolo toto. Oh. Mulimo nyonso. Mulimo nyonso. Tout esprit. Oyo eza na njili. Eza na kitabu. Eza na victoire. Eza na kapel. Na bomi yango kombo na Yesu. Yo démon de l'ambiance. Démon de l'ambiance. Mukola lelo na cheo na prison. Nakanyi mulimo ya démon de l'ambiance. Oyo apesaka mulimo posa ya koi. Apesaka posa ya bofo. Apesaka mulimo ya Castel. Apesaka mulimo ya masanga ya mabe. Na bomi yango na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Pour pesinga makasi. Ya kokende ko beta bato ya bombe. Yo nganda bombe na kangi yo. Na si gouvernement ya likolo ya lola. Na ba soda ya likolo ya lola. Na kotisi bango na nzoto na ngai. Na ke koligote. Na kombo de Yesu. Amen. Amen Yesu. Na makasho pesinga. Lelo mutu nyonso na kokuta na kimbuta sana yango. Mutu nyonso na kokuta na kimbuta sana yango. Na kombo de Yesu. Amen. Amen. Oh Jésus. Nakoki kozwa perte ya boye te. Perte ya bandimi ekoti na église likolo ya bar. Nkonza mboko fongoli bar mpona nini tozwi perte. Merci Sam. Merci. 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 Lima. Merci. Pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba. Bon, toujours souhaité pour vous les alati, pour ma camarade Zalabia. Mais espérons que vous alati et aussi l'anzamba ou aider sur vos alati. Ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele. Hey, Yokania!